réalisateur, lui, il aime ça. Ça, maintenant, c'est lui. Parce que lui, il aime ça vraiment. On va recevoir notre invité principal d'ici matin. On va parler avec le Fumu, si je ne me trompe pas. Il est Fumu. Il nous aura ton beau mot là. Ma question est à la belle. Bonjour. Yenge, maman nangai Fallon. Mais normalement, na kobengo Fallon te posa kombo ya Mindele. Na ebi pe kombo no ya libota na wote ya omona lobika Fallon. Ah, ben faut bien na kombo libota nga. Mais oui, parce que Fallon ya kombo na wote, eza kombo papa yati. Ah, kombo libota nga Misfa. Misfa. Kombo libota nga. Te na ndimite ke na bandinga na biso ya Congo kombo Misfa ekozala. Misfa. Miss Laxini. La question c'est un gars. Tu vas dire avec. Tu vas dire si comme ma caméra ni avec. On a bien. Ils ont beauté na batio sur votre là. D'abord, na pesi mbote na bakufi nyonso ya Congo. Dolimbisi. Na pesi mbote na ye moko mukonza milimo nyonso kimbangu, mfumu nzambi kimbangu. Ba papa matai mwanda, ba papa mbumba samu mingi. Bato nyonso bakufela Congo na armée na politique na domaine nyonso na pesi bino mbote bakufi nyonso boza na cimetière ya Kitambo na Gombe na Kimbanseke milibo nyonso boza na mai na bandeko nyonso ya Congo na pesi bino mbote na komba Fumu Kimbangu. Laissez-moi réalisateur aujourd'hui c'est chaud. Tu vas dans parcours na yo. D'abord, comment la nani, obima na famille nini, ozanani. D'abord, na olobana mukuse pour maramusufu na bomba. Pour ça vie privée. Et comme il y a bomba. Mais oui, c'est très important. Tu vois déjà yo bako olobanya. Na oloba o est essentiel. Comme il y a bomba. Voilà. OK. Ngai nazangunza. Nazangunza. Mwana ya Fumu Kimbangu na lobingunza totombola ka Kimbangu ozali mozalisi ya mokili mobimba. Kombo na ngai Mfumu Makese, pourquoi Mfumu Makese? Parce que naza Mukandi na lingomba ya bangunza naza parmi bakandi na lingomba bangunza po bakilonga bangunza zeli et puis mutaboti ngai kombo na ye mama Chikeva Tuluka Jani naza na France et ponga mope na fanda na France kombo Chikeva ça me dit quelque chose na komba kuna mako na fanda na France bana na nganyo so bana na France baza na poto libota momba bande ko na ngai et puis koko na ngai Kolo Kombo Chikeva. Oui. Et il fit le général à l'époque, il y a papa président Mobutu. Et c'est lui qui a formé Otozali parachutiste à l'époque. Il y a un Kombo Seta. Pour les Ababe Nango Seta, il y a baptisé dans Kombo Seta. Atika Tour Chikeva qu'on a formé parachutiste. C'est lui qui a formé le président Mobutu dans l'armée. Et hier, nous avons commis ça, moi, si azala parachutiste, na kati ya mboka o. Et lelo, azala mokila molimo, bakunde na cimetière ya Kitambo. Nazali, papa ya ban ebele, et bref, na sukiona. Aujourd'hui, moi, nakangi kombo wana parce que ça me dit quelque chose. Les Chikeva, paix à l'âme de notre maman Nini Chikeva. Ah oui. Comment l'église au Ningenikas? D'abord, bicheza église. Vous avez en général on comprend voilà. Oui. Vous avez un sérieux problème. Il y a un moniteur on a pas si na kati mboka na biso. Alors pour oloba bien ba comprendre il faut utiliser les termes il y a ba langue ya ba paya. C'est déjà un problème. Alors biso ba indo tozara na église ti. Bino ba indo boara. Biso ba indo. Yo poza mo indo. Tozara na banini. Tozara ba kilongo. Kilongo ezali sika oyo batu basangana ra. Comment na kilongo wana nene. Voilà. Peut-être on a expliqué bien pour la cité. Oui. Kilongo ezali esika oyo batu basangana ra neti biso bangunza. To sangana ra poto sala musala na biso selon mission o bakoko ba biso. Alors ngai na komi na marambo ti. Poto koma ra bangunza te. Mais to bota marabangunza. Pourquoi to bota marabongo parce que avant que na mokili oyo to utaka déjà na mokili moko boye, mokila molimo. Et dans cette nabiso batinda biso na mokili o ba pesa biso mission yango mamboto ya rosala o le sala na peut-être yo o mona gezaki shona non ezalaki parmi ba marambo ya ke sala na mokili ah oui yo kamwa parce que oza limbisanga pona ngina loba lo mo meza vérité oza na ignorance et lo mo boy mais avec le temps on comprend non alors ngai maman abotina on a tengé kombo
et Azan Ngunza. Azan Ngunza, grand frère n'a pas liboso, Azan Ngunza, Mfumuchikeva, et na botami déjà maman n'a pas Ngunza, na botami na yango, na koli na yango, ti lelo na zana yango. Deuxième lo moroboé, na landiango ya Rolanda te, mais na botami na yango na koli na yango. Est-ce que c'est facile pour yo pe okoma yango? Bon, depuis le mois na son abosanité, depuis l'âge de 7 ans, 8 ans, tant que maman n'a pas sala musala, na kilo on a grand frère n'a pas liboso Fumuchikeva, na zaki toujours curieux, et on a vraiment amuké, et na kata kilo on a besoin d'en beta mbunda depuis l'âge de 4 ans. Depuis l'âge de 4 ans na beta mbunda bazo bina ba mikolo ya mo bazo bambanga mbongo parce que ba otala mona muké ndenya beta mbunda bongo. Sikoyo soki bango bazo sala musala non non toujours un sentiment na baninga na nga bazo sakana ya ajuana mais nga na sakana te na fana rawana na tala bazo sala ngone et buwana na koli nango donc na forcer yango te et c'est pas ça automatique dans nzoto nanga bon ezelo mo ya forcer te. En te regardant comme ça, est-ce que moi si na yo na bana bandima ngo facilement to ezaki na moko koso parce que tozo mona ana bilili bandima facilement na kati loko bango bakuta. Bon moni mutu na mutu azana ndenge ne asalela musala asalela comprendre marambo. Lelo moko na biso mokileze ya robeba parce qu'il y a plusieurs tendances, plusieurs croyances. Mais lelo na rolo ba moi si nazala na accepter yango parce que elle est obligée. Non, elle n'est pas obligée de l'accepter. Elle est obligée. Pourquoi on dit elle est obligée? Oui. Si, pourquoi? Dis tellement que non, elle l'a accepté. Oui. Pourquoi elle est obligée? Parce qu'elle est l'homme conditionné. Pour la vie. Ce que l'on vivre, il faut accepter Maramo ou Kutananga. Nakati vie nanga ou ngana salara. Ceux qui auront accepté en côté, pour vivre na côté, parce qu'il y a d'abord ce qui manque on a ancêtre. Moi si bana famille sima. Bana bazana problème te bana na kolisa kabona viona. Et bana balandara o baboti ba la ça bon ndenge pe biso basala biso et chance pe nazarango yanga pe alanda accepter facilement sans problème ana ka monde wana lelo ndenge yoza bana pe okondi mama no moko akoma pe ndenge yoza oh kutu akoma susu koleka onga na zao donc pana yo c'est bien oh maman d'abord au roti kelanga tamu ken expliquer sans que poser une question aux libre je vous écoute na bon d'abord et le photo yeba bato belé ba la nanga bisus bazo comprendre ba se poser ba question ngo muto azoloba nini atangi ba kombo ya bato bakufa atangi ba kombo ba cimetière atangi kombo kimbangu au juste la kisinini et bato ba se poser la question bongo pourquoi parce que bazana kati il y a aliénation et plusieurs personnes sont des religieux bazana kati islam bazana kati christianisme bazana kati ba binza bebele. Mais eloko o biso ba Congo to ba yimbe sengeli to yeba ba peuple Congo to zara ba religieux ti to zara na religion ti et la religion c'est quoi la religion est la croyance il y a divinité moko boui neti par exemple christianisme croyance il y a Jésus mais biso na kimunza to ba religieux ti mais to zali na croyance il y a ba divinité belé. Ezali tradition na biso otobengi bokoko na biso to croire na banzambe belé banzambe belé c'est qui ezaba kufi ya ba famille na biso ezali babisimbi o bazali na mai na mupepe na moto de part et d'autre pe mukonza banzambe nyonso eza kimbango donc voilà yango tobengi yango kingunza ezali ensemble il y a ba valeur ancestrale na biso. Je peux continuer maintenant. Vous êtes libre. Dans mon image réalisateur azo balancer les biso voilà moli moi bozo sauter. Voilà. D'abord, soto benyango molimo wana to kitisi yango. Bobanga te. Te, soto benyango molimo wana to kitisi yango. Benga oni ni kasi. Ezam PV. Là-bas on PV c'est quoi? On PV laxi kibokonzi. Un PV ya tata kimbango laxi bokonzi ya tata kimbango. Muto nyonso a komi na kimunza a kotisi fumu kimbango na ancêtre na vie na automatiquement azana PV ya tata kimbango so azotambola sino ba principe alors bozomona kuna na bilili ndenge tozo sauter to benga ngo ya on a ngina expliquer biso na kimunza to benga ngo mpezolo bas misusu ba benga ngo pe baski ezali ndenge
et grand ancêtre Ngunza papa Mbumba Samomingi atike la biso lignoana. Donc à travers mbote wana topesa naka ezali kolakisa degré spirituel aux alango. Ceux qui posent un problème à partir de mbote na toye ba problème. Oui. Toye ba ke aux un problème nini boy aux un problème. Ezape et le moro tozo sala otobenga bénédiction. Et aux autres ça mbote na mtoza supérieur na oza ko recevoir bénédiction. Na Égypte antique ba na bengango pesé d'Isis pour ba ndenge nini mutu azali ko tambusa vie na ye. Donc voilà. Donc c'est ça. C'est ça. Sauter on a problème té. Des problèmes té. Et ça beaucoup qu'on a biso. Ba bon ba pratique au ça la kaya ba bougie rouge. Na outre on appelle na bilili à bolati ba rouge blanc. OK. Signification non il y a ba couleur on a ba bougie au ça la prière. D'abord rouge avant de commencer la bougie. Rouge d'abord couleur rouge et signifiera et ça la signification moi et belé. Il y a libosé ça li feu. Auto beni moto. Il y a mis baleza amour. Il y a mis ça tout et ça la rappelle signe envie d'abord auto le barabitumba. Donc couleur rouge ezali et le moko ezali na secret auto bengi il y a la loi de fusion. Il y a ko sangisa ba maye le taux d'énergie ou ezali différente pour autant ça et comme moko. Il y a au moment na bougie tant au moment ni bougie mais na mona ngo bino pe ba chrétien église catholique botia ba bougie ti. Banani basango pe batia ba bougie. Voilà. Voilà. Bande ko ba landa ba ebelo kona po bato basamba na église catholique basé belé na mboka na biso. Et bougie ezali ko permettre biso na moto. Pourquoi moto? Parce que moto ezali lumière auto bengi ntemo. Ezaki ndo mais kindo kezelo mabeta. Est-ce que kindo kezelo mabe? Ah. Vous avez du mal à comprendre aux amis. Voilà. Ok. D'abord, Mondoki. Ndoki lati savant. Ndoki lati savant. Oui. Nani mokoni. Nabandi na la biso. Ah, maintenant la zoe psaot. Ndoki lati savant. Ozo le banez ali la sorcellerie en français. Nabandi na la biso banga ki kadi ampemba. Muto azopesa azobaki la muninga sort azobebisa via muto. Ce sont des sorciers biso na Kikongo to bengi ba kadi ampemba mais kindo kité. Vous comprenez kindo qui na forme ya mabe. Kindo kezara sorcellerie ezali savant muto azala maele morobo. Et naso ba singa na zandoki oui na ndimi parce que na maele ya kingunza yango na zandoki. Ndenge mo pe yo ozala maele ya journalisme ozali ndoki ya journalisme. Mais au va gênant parce que pour ça dans notre combo qui n'a un sens négatif. Donc voilà. Tout ça qui n'a pas bougie. Voilà, tout ça qui n'a pas bougie. Parce que ça est nécessaire. Et ça nécessaire ma casse parce que nous avons les 4 éléments où est Moussara Moukili. Tout ça a fait, tout ça a maï, tout ça a mabélé, tout ça a moupépé. Tout ça a les 4 éléments de la nature. Mais dans le monde invisible, dans le monde cosmique et ils allaient dans le monde momba. Alors bougie ezali moko il y a des moyens qui permettent à biso de représenter la force wana. Donc c'est comme ça. L'église est là, ndako na mi bosamba bozapela bato benga ba pasteur. Biso pasteur azalata. Pasteur na linga lelaximi. Bino bi bato na ndo ba question. C'est un problème. Oui. Ah. Donc bandeko ba landa biso o bazana numéro na ba répondre biso pasteur elakisini. Mantoma. Ntoma azalata. Tout mois azali même Thomas a raté tout mois vous allez rappeler un système il y a au hasard numéro 1 au hasard oui hiérarchie zali nous avons l'entoit d'ici azali muto azotambusa lingomba azako kamba bato belé azokamba bato nyonso nga na zantoa d'ici toze belé et tozali na ba mbikudi o bebisa forme na bango bolo bango papa maman mbikudi na bebisa réputation ba mbikudi parce que vous avez du mal ya ko yekola oza bandinga na bino même yonde ko nanga limbisanga mais la vérité pour le ba bien émission oza na besoin il faut le ba français tamulai pour bato ba yokelengi parce que bo pesa impression moko ya mabe et loko eza na bandinga na bino dans ndinga ba langue bomona ngo mabe mbikudi elaxi voyant o amonama bino na l'église de Sambela boloba ba prophète tant le bien au prophète ndeko se sentir à l'aise mais sur le biblique est gêné pour aux autres dans la langue na yo ba bengi aliénation vous êtes aliéné. Nous avons des niakis baza ba guérisseur aux ala problème du kamoro boye aye assembly pour nao aux ukimia. Nous avons des niakis
Et nous avons des Mbangoudi, interprètes. Pourquoi interprètes? Parce que tous les écritures, ceux qui, ancêtres, ont un message. De bien en Timazulu, ils ont un peu la forme de la sténo, sténo des Arabes. Biso siko mutsoga Mbangoudi, on interprétant on comprend mamba komi, pe o yebisi na bato, to na muto akomi. To on interpréter ndoto ya muto. To on interpréter langue spirituelle eza doté na muto na pas ba divinité azoloba, bino bo benga ngo ba par la langue ya bino za des autres. Siko zo yeba ne oyebi ya. Il y a bino mabe parce que bino bolobara langue moko. Beaucoup de la même école, formation, centre par la langue. Ok. Esprit ceux qui sont étudiés, même bino moko la Bible, na balobi na mukola Pentecôte, tant moli mondial de bobe na Saint-Esprit non. Ok, Saint-Esprit là c'est l'homme sous. Tant moli mondial de quitter la guiba disciple ba apôtre na nyoso. Il y avait des diversités de langues et l'obamaki. Mais ce tali batu ya lelo balobara langue. C'est tout un problème. Et puis ça peut solution. En passant directement dans global Kamwana, parce que tu connais, tu as la connaissance. Différence Ninika Césali entre Bino, Naba Pasteur et l'église de réveil. Merci. Oui. Différence Césali, église de réveil, catholique, protestant, bateau nion sur le christianisme, bazana lokuta. Bazali. Na maramu ya mabe o ebebisi mabele na biso et biso na kimunza ya fumu kimbongo tozali na nzela ya solo parce que libération ya mabele na biso fande pa na biso bangunza différence ya ngwana yo se poser ma question pour na biso so sangani na batwana ezo bazo sanga balukuta usangani do sambilisika moko ezala possible impossible timo kile kufa na nene. OK, merci. Soto bimi na balabala. Oui. Il y a combien des églises dans la balabala? Il y a pas pasteur. Plusieurs. Ok. Depuis la colonisation, il y a ma Bible parce que c'est la colonisation qui a ramené la Bible dans ma Bible on combat Jésus. Là on est d'accord. Alors depuis le nom de Jésus quand on a ma Bible où et là on a changé dans ma Bible na biso. Botala depuis baya na Bible na message à Jésus ti lelo mboka e matito zo kitakaka. Vous avez déjà la réponse dans mon thème. Attends, répondre, on a déjà la réponse. Même pas le spectateur. Il y a bien la thème, mais relaxant. Moi, je vais tout le exact. Mais je vais vous alors, comment Jésus est venu ma belle na biso? Bato ba meme na biso divinité Jésus, ba mimbele. Ba kata ba ko na biso maboko, likolo exploitation ya caoutchouc. Ba viola ba maman na biso aroza mwana rotine a violer maman na yi ba roza ba ndeko na biso ba kata bombo limbisanga me na droit na chanter ba kata bon nzoto na bango ki mobali après la jimo libende ba tina moto ba mo tia na pota na mo douleur eleki makasi ba kufi et tant ya nini ya esclavage pour ba ramener ba koko na biso nde ba kinda na Amérique ko se migrer kuna pour ba peupler kuna ba kin esclavage ba sala misala des aki bongo. Bakotsa bona katsa bateau o babengi Jésus die. Photo ekola histoire. Photo lukato ekola histoire. Photo lukato ekola histoire. Ya mboka na biso surtout. Bazui Jésus bayane na mabele na biso po babungisa ozali kibonzambe na biso. Or que bakoko na biso avant toute la colonisation bande robenga kimbangu fula mwana kimbangu fula mbevu. Et bande zo ba solution. Parce que le mot qui manque guérissait, le mot qui manque donnait des solutions, le mot qui manque protéger. Et puis ça dit, qui vient dans ma belle nabiso? Lorsque ma côte ici, comme à Jésus dans ma belle nabiso, et bon, on a les lobes répercussions au combat. Pourquoi? Parce que biso ba Congo, biso ba Indo, tous allez totalement déconnectés dans l'ancêtre nabiso. Pour biso dans la spiritualité ancestrale, tous dans la religion té. Lorsque tu s'attaches à notre nom roboué, comme si tu sois religieux, tu crois en la divinité, oh ya papa. Mais tu négliges oh ya bicho, dans cette peu bako qu'on a bicho oh bakufa, ya on moni tozana passe. Et pas chez Okoba. Ma belle peut comme kidne. Donc ce qui est pas na bino bakufi basé important. Même pas na basé important moi et pas na bokil mo. Parce que dans l'église de réveil, bakufi bazon ali soute. Bazon ali soute. Les morts sont morts. Les morts sont morts. Oui. OK, sur le livre Matthieu. Sur la première verset, sur la bonne sanité, la montagne de transfiguration.
wana na okanga sko ba pasteur na bino oba kosa bino bongo quand la Bible na bango oba s'attacher na montagne la transfiguration maître na bango Jésus. Pour Paul et bango soyez les imitateurs de Jésus. Donc cela veut dire quoi? Oh ça la rara mambo Jésus ça là tambola le rôle à Jésus. Parce que Jésus na bango na montagne la transfiguration à Jean, Jacques, Pierre, 3 disciples ne bageti ke kuna. Et batikali à côté hier matili kolangomba. Lumière à makasi selon de baloba na lokuta na bango Bible. Bako connaît o bakufa na historique ya Bible. Moïse na Élie ba apparaître. Vous avez pasteur bazota la yo. Celui pasteur moko alingi bozala na na plateau confrontation vous dites. Te bango ne faut pas banganga. Po ba limité, na la limité te. Eh oui. Bango faut pas banganga parce que bango ba bo mama belé na biso. En face na nga ba kokate. Bokoza tout le monde ba koya. Oza mabela ba kokona nga mabela j'hésité. Nga za prêt ya refaire face na n'importe qui. Parce que na biga timbo ngazali. Ya mokili. Na kimbango pe bosambela kaza mutakufa. Aza mutakufa. Tombo les arabes. Oh, bo sanga tomba kimbango place. Maza moye. Te tombo na ezabi. Bo sanga place tomba kimbango. Bosambela moye. Te tombo na ezabi. Ah, mon réalisateur. Fumu kimbango za mokonza ba we nyoso. Mais mutaza moye eza Jésus parce que Jésus a kufa bokoma ngoti na Bible. Akufa c'est quoi na mikolo misatu? Akufa c'est quoi na mikolo misatu? Akufa c'est quoi na 3e jour? Merci. Yoka ce qu'on a ébiso. Jésus kufa a c'est quoi na nini asala mikolo misatu? Na benga wa kufa te po mukola liboso na bele milaki makasite. Ya mibale mabele ngani. Ozalagi? Ya misatu to yebi to mona. Ozalagi? Totanga. Est-ce que Jésus place eux babaka ki benga ngo Golgotha ti? Les cimetières, vous voyez bien. Bête na Google, que veut dire Golgotha? Ils sont liés de crâne. Crâne est latin, squelette est arabe. Na cimetière. Et puis, tant que vous lara, na belle makila na Yesu. Donc, au beleli, molimo ya muto bakundaki na cimetière à Golgotha. Parce que makila c'est quoi? Makila ezali esprit ya mutu, ezali énergie ya mutu. Donc, au beleli, molimo ya mutu moko na kombo ya Jésus. Oh bakundaki na cimetière à Golgotha. Est-ce que muto bakunda na cimetière a muta kufa to muta bomo? Est-ce que ngana ndeto to bakunda biso? Vous êtes dans l'ignorance. Na zone le logo na bandeko le bapo bungisa kinga. Tika ngana explication. Na ole kongo bongoti. Olobi ba pasteur ba teya bino boka mama na ya bakufite ba benga ngutu nécromancie. Ba bebi sa forme na. Alors, na zone na montagne la transfiguration, Jésus a sololana Élie na Moïse bazaki ba kokoni o déjà ba kufa. Parce que yé pasteur wana o ate ya rabino bolanda ba kufite parce que Jésus il solana ba kufa na point. Parce que moi dans Jésus na salama ba na salama. C'est déjà un problème. Vous avez des sérieux problèmes dans la Bible na bino. Et dans la Bible, à travers la Bible, ils ont permettre bino bo escroquer ba poche ya ba maman na biso. Mais pourquoi tu ressembles à Jésus, bah miracle peut salama? Non, d'abord miracle les salama pour ma belle na biso qui est déjà. Bande ko na biso ya ba rasta ba auto lo ba ba leli pour na ma belle na biso. Ba communion ce même président na biso tout le monde a un souci à ma belle na biso. Ma belle zo kinde. Pourquoi ma belle zo kinde? Ba occidentaux ba to ba memela bino kombo ya Jésus et ba on est mutu ba boto la bino ma belle. Et bon bino mo autant bozomo na mboka ezokende boye. OK. Bino moko bosala nini? Consciemment, exceptionnellement, moko. Qu'est-ce que tu as déjà fait depuis qu'on a commencé ces histoires? Merci beaucoup. Question des akitoko. Si qu'elle a maintenant expliqué. Merci. D'abord, il faut dire que le monde spirituel est un principe. Ce n'est pas moi qui dirige le monde spirituel, le monde des ancêtres. Tout ça, on a blagué. Tout blagué, n'a pas comment Jésus pour exister. Tout blagué dans l'église est belé, mais le nom des ancêtres qui montent ça va monter. Pour eux, ma belle qui monte. Pas sûr que parce que nous avons refusé autre bengi qui monte dans ma belle nabiso. Et nous avons bloqué aux connexion à biso, n'a pas ancêtre na biso na batu bakufa. Tout à l'heure monde autour de ba ozobanga mutu mama bakufa, ozokama ozolekela. Kana ba tiso autour. Et combien de personnes bazala bandako? Oh, bah, membre de la famille n'a pas kufa, bah, il va rendre bango visite, bah, il va entretenir tombeau na bango, bah, ben la famille n'a pas intervenir.
Mais ce milieu pourquoi l'église catholique oraison, il y a ancêtre Saint Jean, Sainte Vierge Marie, Saint Pierre, Saint Antoine de Padoue, Sainte Nissi, ce sont des ancêtres Yamindele. Vous devez vous documenter pour voir même le roi Léopold, tant que missionnaire, coloniser, même sur YouTube, sur le discours du roi belge, pour les missionnaires en Congo. Et parti moro au alobaki, alobi, bon empêcher bango, babenga ancêtre na bangote. Pour ça babenga ancêtre na bango, barolo ki la bango osali sa bango. Mais bon pousser bango babenga ya biso, pour ça babenga ya biso moi ba ki la bango ezate ba ozana passe. Yango bo vivre lelo. Tant que dans l'église des réveils, ancêtre ni ya bino ba ko na mo benga. Rien. Bobenga Jésus. Banda bo moti de la satan a fait de l'azikati. Depuis 1900, mais chaque jour, le lot il fait. Lobby fait. Sur la radiazique, mais à quel libola. Ok, Jésus a eu la Satan. Point d'interrogation. Donc, ma belle na bicho, na zone la question Toumaki, cela ne dépend pas de moi. Mais nous, na zana maïle na kopé ça na bande konanga. Tu peux le dire? Numéro 1 mboka tina muto suka ya mboka parce que bandana papa na biso numéro 1 mboka na bato suka nous avons de sérieux problèmes biso nyo sotozali dérangés et pas occidentaux tozo bunda na Rwanda te mais tozo bunda na mindele o bana bezo ba boto la biso mabele soto refonga la misité to tenir na deuxième colonisation to disparaître to comme esclave na mabele na biso na mabele na biso mo ba boto la biso ngokala te et to robuna na mona minduki te poto na minduki monte auto buna na mindele biso sala minduki mais bango ba sala minduki seule force auto za la ngo o ekobik sa biso ezali force spirituelle mais conditions amis il faut mutu na mutu bisike zone na kati mabele na biso à reconnaître kimbongo le rôle rara prophète te po kimbongo za prophète te mais le rôle la mozalisi ya likolo na se Kimbangu, mfumu Kimbangu, mfumu Nzambe Kimbangu. Et deuxième chose, il faut bishonioso wala potobika eza condition. Mutu na mutu azom sa connexion na batu bakufa ya famille nae. Azom sa nini? Connexion na batu bakufa ya famille nae. Est-ce que ça a un sens? Ah, il y a un sens makasi. Est-ce que vraiment ça a un sens? Il y a un sens makasi. Mais oui, vous pensez qu'on kufa l'axini? Ne batte nom ta kufa ki libela. Ne va pas sabino laisser les morts enterrer leurs morts. Oui. Et l'axi, tika moutoza na ignorance. Ils allaient enseignement exotérique. Et puis ça m'a même été na ba bébé mais na ba grand initié. Bon comprendre en côté. Alors, Mabele, ils allaient na spiritualité dans nous. Moi je fais 10 ans en Europe, na fin dans la France, na tambo na ba pays de l'Europe. Jamais au monde indien, à Olobela Mamba Kimba, on est dans Olobela. Jamais au monde chinois, à Olobela Mamba Jésus, n'est bino ba Congolais Bolobela. Malgré Jésus, entre vous, n'a pas de Congo Sangana. Il y a ce qu'on a non comme Akuna. On a boum ça, détenu, on a si ça. Oui. Jamais au monde français, là c'est la Fanara, avec Kimbangu, n'est bicho Sengel Tobenga. Mutuna mutu, peuple na peuple zana Kibo Nzambe na ye ya bakoko na ye. Oh bango ba belela oh bango ba salela oh epesa ka bango force ko batambusa mabele na bango babika parce que biso oh ya biso to bungisa yango to s'attacher na oza ya bango yango moni to za peuple moko perdu to za faible bango sakana na biso lo ba jouer bébé kuta makasi alors pour to zonga makasi il faut to se réconcilier na ancêtre na biso secret musu ezate tant to lo ba ancêtre ezali batu bakufa ya ba famille na biso pena ya mokili na opé cet exemple moro na ko keneti na armée na biso neti farde c'est des abongo pour bazala fort il faut ba reconnaître ba grand o basala armée avant bango o ba kufa mais yo na batu wana nyonso to boza religion moko te zelana sili sa mama et là yo comprendre te bima na approche ya religion parce que biso ba indo to zaka ba religieuté tozali na spiritualité ancestrale na loposo mutu mwindu mais kasi noza mundele ozo bimisa maloba mindele yango ndezo boma mabele na biso zongisa ozali identité comme ozali yo dès lors bazo bengo falon ozo vibrer le rôle mundele pour son a une signification comme falon malgré répondre ngate même yo mona mutu moyebi yango te
Alors, ils ont un ancêtre mort il y a 12 générations avant Bakoko, comme on les a fait Azalati. Jamais au monde en français, Azala Kombo par exemple, Chikeva, Kalombo, ou soit par exemple Nzuzi, Bazalarati. Parce que pourquoi ils sont ratés à la Oyaban? C'est ça le problème. Il y a un monde qui peut et sans de l'inabino, et Zalara loko la bango. Et là, que l'inabino Zalara loko la bango. Et le l'inabino Zalara loko la bango. Il y a tout nabicho et béba. Moi, je vibré et zati. Totika ozama na banto zonga na identité na origine na biso za ancêtre na biso. Chaque peuple a la connecté na ancêtre né. Ce qui est même en France, au moment aéroport na ba benga roi Charles de Gaulle. Charles de Gaulle est comme général de Gaulle. Ancien général puissant na bango. Chaque avenue za na kombo ya bakufi ya famille na bango. Barré ya bakar. Aba kombo ba bakufati. Les ali culte bomba ba na culte des ancêtres. Baza ko vénérer d'ancêtres na bango. Il y a ça la force na bango. Ceux qui sont en Belgique, na Bruxelles, ba o bazakuna, to ba o bakina ba ebiongo, ezana misemo to benga la terre virale. Ceux qui au côté, na entré nango, au monde na ba destiné pour bazwa bikeko ba ko na biso à l'époque, ba belge bazwa ba memang okuna miso ba panzango na ba pays bela minene. Et na entré ba destiné mundele na mutu mundu, ba wele le keko na biso ba benda. Na seba koma na lingala. Bikeko oyo tokotika yango ekende te po yango nde komisa biso boye ndenge toza boye lelo baye bakosi bino bopesa biso yango ezali sorcellerie bino bokosalela yango te e bango tellement baza mayele nde toloba na lingala batimba koleka bino bazwi yango bautilize baforce wana ekomisa bango force ekomisa bango fort e sokoti na kati ya misiana eyana babikeko mosusu bapesa yango kombo na batinda na yango okoza na problème ya obota au Simbiango le Bimaloba, au Boti. N'est pas encore on a besoin d'en vivre. Misusu Batiango a tous les 4 coins à ma belle pour ébattre la mouka mouna kotati. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a mis sur toi déconnecté dans yango. Yango ni moyeto bika ezate. La première des choses, il faut que bango manios pour to bika wala na pesa ba condition. Yo poser une question, au tout dit pour to bika photo ça et on a pesa d'éléments à respecter. Ceux qui te respectent en autobic, ceux qui te respectent, tu comme un esclave dans ma belle. Bamangomba nyonso ya binzambo baotanga Jésus, Mahomet, obebebe. Et Seigneur di mana mabele na biso. Et polluer mabele na biso. Comment ça kilombo par excellence. Ezali temple ya Kimbangu, temple ya ancêtre. Tu comme mélanger ba force et belleté. Il y a des obéis ça mabele na biso. Comme ezali roi bamboka nyonso te. Jardin de bien obligé de Luka yango place tozali. Amabele o. O tonia. Eza paradis obligé de kina bozela lola pour lola rozala te lola yango déjà tozali. C'est comment. Nana avion na vol na Zavente na Yakin na ba 2021. Maman mundele na mona na 10 ans, mona 10 ans tuni ah maman toke Congo ni c'est le paradis. Na Sutuki. Na Baluki na bi ah. Na mundele comprendre marambo. Il y a un moment où il y a une grande puissance qui est dans le Congo. Pour bapiller biso. Pour battre la personne comme esclave. Toko bunga. Toko mouvement presque na voie à disparition. Surtout fongo limisuté toko bunga. Et Seigneur ba benga na ba binzambi nyonso o ezali na mabele na biso. Baka na l'église nyonso. Na bi ka to na ba dirigeant o ba sambela kuna e ko choquer bango. Et choquer les gens. La vérité, je vais besoin de biso nyonso na bango to bika pour l'intérêt mabele na biso. Ba mango mana se faut kangama. Et puis ya mibale. Il faut to tikala toujours na kombo ya kibong na mabele na biso to se réconcilier na ancêtre et puis secret mususu. To zongela ba salongo to kende robungisa ko kombo la ko entretenir ba cimetière. Pour harmonie na ba ko na biso zonga. Photo na banto tia na bandao calamité na dans quelques jours dans quelques semaines on va lancer salon au cimetière pour tout Congolais. Et oui officialisé na officialisé yango na tika numéro de téléphone pona ba Congolais niyo chez eux qui pété on niyo so comprendre le logo azota la souci o eza mabele na biso baya tout le monde va cimetière ni sur qui chasse à payer. Ça là non boy na pour ça que tout le monde au début déjà bon filmer les gars éco
Et là, c'est une fois que je suis Té, pour nous à la laisse, il faut nous longuer ma papa. Ah bon, si vous avez une place mobile, et si vous avez des arabes. Na okota makolongulu. So balingite babenga ngana ki. Raté mambwana. Té na lelo raté te kona na kimba na bancetre o ekoti pona ngangwala. Ah, oui, maman bima dans l'église ni. Kimba ngazala na église te na zolo bango mama. Na oto yetsango de bandeli. Ah, maman zala na église ni. Kasi yokanga mama. Yokanga question tuni bien. So la ninga ne bandeli na bagi na bi biso d'église ezala raté. Dans son église de raté. D'abord, tu as abimaka kabongo na ndenge na yo. Muta lokota ye comme na mama kinzembo. Iye pa botate atikala za na moi cité. Ba comme nyonso boyoka ka o bana fumukima eza lokuta. To ko na l'air diversion photo la vérité pour comme le bika. À ça la 30 ans de prison pour na mana otobika. Ozo liberté au sala musala o. Et lorsque vous avez Jésus, lorsque vous avez Fallon, lorsque vous avez un pasteur, vous avez tout la tolo, vous avez fini à Bakoko, vous avez beaucoup de souffrance, vous avez fini à la 30 ans de prison, vous avez fini matin, midi, soir, 120 fouets par jour, matin, midi, soir, pour la bika. Mais à la fin, au bika, vous avez liberté, au salam marambo, au nié, aux ongeli. Mais c'est grave. Mais c'est grave pour vous comprendre. C'est vraiment grave. Paix et silité. Paix et silité. Qui manque à tika église. Qui manque à tika église. Mais Azala na ba disciple on va retambola na bango. Tel que papa Ntoalani, on va benga Thomas Ntoalani et papa Mbumba bazalaki, papa Mpadi bazalaki. Papa basali kingunza o batika biso kingunzo biso tolandi tilelo. Parce que Naï, Nazali descendant ya Mbumba Samuming, le plus grand puissant disciple. Il y a Fumukimbangu. On a formé Mbemba Mavonantango. Oh, Mbemba Mavonantango a formé Papa Macho. Oh, a été Koko s'appelle Kingunza la Brazzaville. Yo pe lelo olinga osala pe moko. Oza pe na bateau ozo encadré. Mais l'encadré déjà bateau. Oza na retard. Parce que ça yo tous a posé ensemble na baninga. Kilonga muteza raté kilonga oza ya Kimbangu. Oh, bateau ya bateau. Est-ce qu'il y en a la bateau? Est-ce que Mututo Batu Batu Bazala? Voilà, Mutaza et Kimbo. Donc, Batu Bazo composé Kilongo, Eza Ba Ime, na milimo Otozana Bangoa, milimo Musubana Mai, milimo Musubana Bankunda. Le Ba composé Kilongo. Message na yo clé, comme déjà cité. Quand tu es maman, je te dis, on a fait 1 heure. Oh, on a sali 1 heure, on a fait plus d'1 heure du temps, je te dis. Message dans les abouis. Avant le message, on a son numéro de téléphone, on a un numéro de téléphone. Oui. Plus 243, on a un appel normal. 83 31 26 020. Plus 243 oui. 83 31 26 020. Vous avez le numéro dans votre téléphone. Numéro directement. Dans la secrétaire de Royaume dans votre téléphone. Alors, mot-clé, on a une amie. Bakonzamboka, Bokanga, l'église des réveils, c'est un amadou. Bokanga, l'église musulmane, l'église Nyonso, Ozana, Kibonzamba, Bapaya. Bande Konanga, il y a des Congolais, il y a des Chinois, il y a des Congo. Bokanga, Sous Bamangomba, Anati. À chaque fois que nous avons besoin de maudire ma délai na biso. Et puis, autre chose, nous tous les ici qu'elles ont mis, quand on a une solution, on a la solution, la piste de solution au Robiki Sabiso. Nous tous les de la cimetière, entretenir le tombeau, il y a un ancêtre naé, azo ba photo ya ba kufi naé, atana ndako naé, to ba benga ba kufi. Et puis, toi tu as souba dans le cimetière, toi tu as boire la salité dans le cimetière, pour avoir la divinité à ma belle na biso. Lorsque tu as ça la moto, tu as attiré une malédiction à ma belle na biso. Toi tu as tek à cimetière pour battre souba ton abandon. Parce que la divinité n'a pas disparaître, histoire n'a pas disparaître, histoire pas ma belle pour disparaître. Toi tu as kunda battu en désordre de tout le monde dans le cimetière. Tellement cimetière les a désordre, mokili a sur les monde ya bakufi.
Congo peut kotambola na désordre. Pour bango ba dirigera mabele o. On a fini. Te na sisi te boli misinama. Eh, minute. Même na mai to boka ka salité te ko ba divinité pe ya mai bazali. Na yango calamité na zo lancer salon au cimetière pour na ba congolais nyonso to ke ola musaba ko na biso pour ba belé na biso zo kimia. Na kombe ya fumu nzambi kimbangu o azali fumu ya mampeve na ba kufi nyonso na ba mami wa nyonso ingeta matondo. Merci beaucoup. On a fini. Joyeux anniversaire pour